lelo oya lokota fali pupa na ye na kisinjora bande moko akomi Sankara ya fali pupa oui na Sankara de kuta kuta leki même na valeur eloko ya Sankara de kuta yebi keza métier na ye yango na sala pe yango bongisa vie na nzamba pambole sikazali kisinjora pa yebi yango na musala na ye nzamba mais yesu ko komi ko copier bango avant kota kuna il fallait tuna kisinjora na lobela ndenge nini avant kota kuna tuna Sankara de kuta na lobela ndenge nini mais ye kamba moko akoti au moins tango akoti comme sopaye akendo lobakeno fali pupa René 20 ans totala génération na 20 ans na fali pupa telemi bongo siko bano babeta manzanza na simanda ko baza pe na posa ba bimado ba bimate po e fali pupa vandiwana non eloko ne loko za na époque na mais il y a des nilesi akomo kesimba ba wera beza na banzo ine ya lo beza na ba nyoka na eza biloko à côté na bango oui eza biloko ba sakata ba nyoka eza biloko ba sakata pasteur de nilesi amusala nsambete en tout cas so continuer boboyo kaka pasteur de nilesi salali ya la mukite oui nzamba ko suki saye Ezate papa Denis si mbula ya nzambe ke beta likolo na yo keba mabanga moto ke kwela yo okolalo kolamuka te po yo zo pesa nga kanda nazana poso yebanga te yo pe na posa na yebote po na yeba yo kaka na mona ko makamda yo ozanoka fakwa longola bambuma Zamba ko succès poza lokwa zo sambwisa kombo ya nzambe a escroquer basi batu banzoto a escroquer bana batu a escroquer tina ba président de la république siko ya linga kota su côté ni non batu bazo pesa ye chance ya ngomoni azoloba mais so batu ba pesa chance ta koloba te ngapo na ngaba oke bundane dingwe na oloba na dingwe kanga ndebo okende pape dingwe azonga te agane dingwe total abi mwana nzamba eshwara quel mwana nzambe yaza mwana nzambe yaza mwana nzambe papa bobanga nzambe ko la nation quelle nation na tunio quelle nation quelle nation yaza na yamboka na biso na nini na mboka na biso buzoba ba publier mutakala te yekuta abi mutakala ba publier result bien komi ko bande akomi koba kasa bilo na yebisa papa talobi muta oloba bolanda maloba na ye akesimba kisa koba po abomba na tala nzambe basaka na kana ite ata utu kabila kutu ango to bengi China rambo to tikeli ko vivre ba biloko te maladie ekomi lokola kopi na bango ekomi lokola ba kena boulangerie bazui mapa ba komoteka mapa wana ba yakuza ba ya ba soma mapa ba melati biloko bango bazosa pasteur Denis les escroc pasteur Denis les muyibi nde batombola kai ba memaka biso to biki muyibi na ye ndenga yeba ko zoba signature bato yeza sumuta ko ba RDC ndenga yaki utaki kuna ifala zonga la makambo nzambe ndenga lobaki obeta stade ngana zela kyango so akola musabat bakufa soki ezaka bato normal mu ko zali abeza projet et le côté akola musabat bakufa ba uta bandundu ba ye po ba kota na to mona ke bato mais baza batu te ezana ba ko papa pasteur Denis le satika diamba zomela a raisonné na ko bongselongi na eponga l'église ne na oyate ata na ebité papa Tshisekedi soka za na kope azozo ba mbongo na ye po banda ko nyoko la bisonga na o comprendre ngote wone soka zo kende ba kope na zimbongo na ye avandisi na mwasi na ye ayebika ya bazoba wana bavanda kuna kiboko nzezala ndengo na te au sala 99 jours ezaya yo mais baka po sala 100 nzamba otelema papa Denis nzamba ko dégrader na mboka o nzamba ko kitse ba peta bonzambe omoni manto na yo wana lata to jina na lata batumbango oui ba emozana babuzoba oui to kumisa poso moyindo oui eza bien mais moko ezaka na babuzoba po malade bandeli côté kuna eyeboyi mais siko bango côté kuna bana baotanga biso siko côté yo bana baotanga te non président Fati soka zokoka makambu te tika au tala au moniteur président Saletsaki concertation à Bengsa pe ba pasteur ba dit tout près à mon côté quel ba pasteur ba pasteur ni zona Bengsa ki baza ba fa quoi mais oui ba pasteur ni so Bengsa ki ona baza ba fa quoi papa
Aye ministre santé azafa quoi. Oh. Ye pas en kata ba makambo ministre santé wana ye pas en kata ba makambo yo aluka pembongo na ndenge na abongisa famille na ye. Ye président de la République azokanga bato eza bien ndenge azokanga ba miyibi wana mais ye moko azozala poser te banda ko tambola ti lelo atambola kaka apesa biso solution ti. Oh. Zotambola mabe tango zotia loboko papa azopeso semence oyaza nango. Batu nyonso papa Denis de Sacha maboko baluka ba pasteur msu babondela pona bango. Nga chance na bima pasteur pas n'était pas jamais. Oh. Ah oui, soka sape moi ça bimisa ye pasteur donc ça le capé moi si wana. Po yaza ne nzotobo. Makambo ebimi mame Satana telemi kotelema mame Mopepe mabe telemi kotelema mame Ebebisi bana nzambe mame Mopepe mabe Monatie botalelanga Congo température ya mama Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo. Voilà, merci beaucoup très cher internet et bienvenue à votre chaîne que vous aimez beaucoup Congo Température TV Otolobaka vitesse wapi na ndenga mukete là directement à moi héritier Ibula Muyaka ya solo donc après job poster Ozimbuta Mweni bakoko ya Lunda ezalakande héritier Ibula yeyo en personne. Merci beaucoup na bainyoso balingaka mama Rosette à la fleur d'ambo bandeko nyonso o balingaka héritier Ibula. Merci na Papa Philom Pepe, pourquoi pas Belle-Fille Lututa, la reine des Grenoble, Motema Dadi Moma, à Moussen Zazate. Merci beaucoup à Desha Motomètre, Bebazi Beba, 3L, Magique, Lotis, Selong, le Fontien d'Arosien, la Taylor. On est toujours ensemble. Bruno Lubi, Kambon, à propre. Sandra Wangata, Maman, la Petit Brown Junior, et Broly, Liza Macha. Merci beaucoup. Anna Baignon, Sobaza Rolanda, héritier Ibula partout dans le monde entier. Mon vieux Voski appartient aux États-Unis, à Pesombo, mon vieux Voski. Nous sommes toujours ensemble. Merci beaucoup à Julia Florida, maman agence à Pesombo. Moi, héritier Ibula, par rapport à l'actualité, tout ça, la mise au point dans mon salle Nanzambe, Otodo Solanae. En tout cas, Elvis Sosa d'accord, on a fait la biso na musée, on la biso vraiment. Au côté ça vraiment moi ça on a invité na biso na mokola lelo que je le dis bonjour maman Tété. Bonjour papa. Bonne santé. Naza bien angolo nzambe. Ouais bato bazolanda partout dans le monde entier za bien angolo nzambe. To mona ki année 2020 o euti ko sila pona yo résumé nini o sali na année 2020. Est-ce que tu peux sambela na? Amen. Père na peso merci pour tes nzambe. Au sali ke chaîne ya kulukanga lisusu. Zwana olokumu pote ozanzambe malamu. Natiki masona biso na maboko no ebandeli pesuka. Balandi nyoso bakolanda ngo elendisa mitema na bango. Pepambola Colossiens o amona bolamu na vina ye. Zala nzambe na biso na kombo na Yesu. Amen. Amen. Donc amen babi bonzambe toujours bonzambe katina kolo ndenge zalaka mama Tété. Question na ngeza avant de prier 2020. Résumé nini yoko sala par rapport à 2020 n'engeli quelqu'un qui est homme de Dieu. 2020 bandani bandeliti na suka na moni loko malamu te. En tout cas na tikali ko moni loko moko te o esepeli singai donc tozaika likolo ya fait passi ti na moni on dit on danger na ngosu na 2021 2020 makamba mabeleki
eleki ya ebele tokoti na bato mokili tokoti na ba pasteur tokoti na gouvernement tokoti na président donc tokoti na nyonso o eleki na misu nanga ya malamu nga atika lomona ngote en tout cas o rotato la 2020 amona ki malamu mobo mais pas na ngai vraiment etant que mosala nzambe na tika liko mona ngote na moni nyonso eleki ka na bulu yeke na pelengendu nyonso eleki ka na trouble ti to continuer ka trouble ngo tozo continuer ka na trouble oui to continuer ka trouble ngo po année eleki bana bazo tangate voilà mais lelo tozo continuer su bana bazo tangate na yebite ezo banda wapi ezo sukela wapi be ba sentiment na bango bika ba malade onde ba ko sela biso mais banda ka 2020 ti to ko 2021 ka na janvier na omona ka onde to ka na 2020 na to changer nete ngana omona bongo onde na to changer nete to zakaka na ne ya 2020 pour makambo eza na ezaki na 2020 na moni yango wi to beleli to ko timbula sika mais biloko bilembo ezaki na 2020 yango na omona bilembo na 2021 donc échanger loko moko te bon ti to ke koma na avril to ke koma na ba avril to ke koma na ba mars to ke koma na ba février nazo yeba te tozo kende wapi bi to suka wa donc eloko moko ya malamu na tika mona 2020 ezate. Merci beaucoup. Là, on retrouve comme on a été à Malam en 2020 exacté par rapport à notre homme de Dieu, Moussal Nanzambe Batba Rolanda partout dans le monde entier. Vite, on a eu que Corona quand on est en 2020. Corona o itakaki biso na 2020 o ezo continuer toujours kotaki biso na 2021 confinement ngo tozo kotaka confinement mais na mboka mondele place biso tala la lumière place tozo mama bana baza kotanga mais biso à le contraire bana baza kotanga oyebi poso moyindo tokumisa ngo mena mona ngo emweza na babuzoba oui tokumisa poso moyindo oui eza bien mais moko eza na babuzoba po malade bandeli côté kuna eyeboyi mais siko bango côté kuna bana baotanga biso siko koto yo bana baotanga te non président Fati soka zokoka makambu te tika libanga oya memi na mutu na moni okokitsango te papa po ezalaka te bana na biso aneleki batangi classe te surtout nga soko me ko tune ko makambo eleki na kao na yebite so azala ngo suna mutu po bana baosaka na bazobeta babale bani donc nyoso bauti na on école eza soutelo baba récitation mais oye tikali na mutu na bango ezali susute aneleki bana batangi bien te et puis comme yo azoki premier trimestre baso tsemba moko na azali na 4e ake na 5e mais ba professeur bazo souffrir pour bana bana loko na mutu te siko to koti lisusu na 2021 yango mbala moko action bo yebisa ngai papa yebisa ngai mboka nini tambolaka modeli ya boye tozoleka kana tango ba passe tozoleka kana tango ba souffrance biso to kola na tango mobutu to tikeli mona ba biloko te voilà ata utu kabila kutu ango to bengi China rambo to tikeli ko vivre ba biloko te maladie e komi lokola comme lokola copie na bango et comme lokola ba kena boulangerie ba zuima pa ba komotenga mapa wana ba yakuza ba ya ba so mama papa melati biloko bango bazo sala so to landi bana bango baza étranger bazo tanga mais oya biso ne baza bo ba classe kangami bana bazo tanga te sikoyo génération ya lobby eza banani o bako ya po babongisa mboka eza banani siko na mutunda baonde bazaboye ezala bana français na mituna baona minito eloko malonge ezate po bafandi trop bazotanga te nyonso wana ka malade ebimi na mboka na ebite papa Tshisekedi soka za na kope azozo ba mbongo na ye po banda ko nyoko la biso nga na o comprendre ngo te wone soka zo kende ba kope na zimbongo na ye avandisi na mwasi na ye ayebika ya bazoba wana bavanda kuna kiboko nzezala ndengo na te yo nde fotele mela likambu wana oluka ba pasteur banani ba mokonza mboka za kotelemela atelemeli ndeti ni mokonza mboka za kotelemela omonite ke non bakangi da wili bakonga parce que bazomona clarté et puis ministre en santé peut a interpellé bazomona clarté donc faut pas pesa ba stratégie parce que tout le monde ba ensemble ba plénière réseau salama tozomona l'église bazo sambela et c'est la ministre en santé a pesa ba stratégie nini o sala kina be école ba salela na ye ministre santé azafa quoi ye pas dans kati ya ba makambo ministre santé wana ye pas dans kati ya ba makambo yo aluka pe mbongo na ndenge na abongisa famille na ye ye président de la république azokanga bato eza bien ndenga zokanga ba miyibi wana mais ye moko azozala poser te banda ko tambola ti lelo atambola kaka apesa biso solution ti ba prince banini akuta ba prince ye akuta ba mboka na biso za ba prince te banzele za ya obeba banzela ni ezaki obeba pour venir awa kana selemba papa
yozolo baselembao bakote mususu ya lubwaku ya komi yango te baproblème nini wana eza babourgmestre nde bakipaka te eza makamani te tolobela mboka na biso ndenge nini ezokendela biso toza ana kati ya mboka oyo dollar tozolinga yango ozobomba yango kitoko mais soki omoni franc congolais ndenge bazofinafina yango mais eza mbongo na biso tozofuta ndako na dollar dollar eza mbongo na biso te ozomona mais tozofuta ndako na dollar kolo ndako azoboya kozwa mbongo na franc congolais azozwa mbongo na dollar est-ce que dollar eza mbongo na biso mais président zondima biloko ndikona ngai souci nanga bazongisa bandako na franc congolais bazongisa bandako na franc congolais dollar soki bango mona ngola baboyango bongo biso awa to komisa ngo enfant chéri donc uteko ki ozwa ta singa te soki meka kokata na boye donc esili mais ya biso finana na ngo bozo tia papier cola donc eza na sens te na Brazzaville bali ya mbongo na biso te biso rezo bali ya mbongo na biso te o juste mboko oyo ba centre na biso ba lakeli yango mabe ou bien Jésus nzambe moko alakeli yango mabe pour président zotambola bien te mais so na bien président zotambola bien te oza moto na nzambe oza moto oyebi bible makasi otala au moniteur président saletsaki concertation a bengisa pe ba pasteur bazali tout près ya moko quel ba pasteur pasteur nyonso na bengisaki baza bafa quoi mais oui pasteur nyonso bengisaki wana baza bafa quoi papa obi pasteur a bien o babenga pasteur a bien ba o souffrir na l'église ba na 10 personnes na l'église ba na ba 15 personnes muta o soutenir bango azate mais pasteur nyonso monaka ozi ba limite ba nini wa mine ba fa quoi wana ya ba cop na bango donc so président pesi bango te ba panzi esango so ka pesi bango ba lié ba bombami bombami bazomona na te bayoka na pete mais ce que président pesi bango te pa baleki na kende kuna to melaki tiraki masuba c'est là makambo belebele non ya bengisa ba pasteur basambela ni ba pasteur wanyo ba fa kwat ba pasteur wanyo so mzuba koma ba bouddhiste yozo zongo ndeni bato bazopesa bo offrande ba opambola mate bato bapesa badimi bazopambola mate bango bazopambola mama bapesaka mutu oyo zanango tango yezo samaka mabe azoposer loboko po ekopesa dimi yo kanisi yo pambola et puis dimi wona zo suka wana teke o etonga na nzambe zoke pa makangu na bango bo yebisa ngai abenga ba pasteur quel ba pasteur oyo abengaki est-ce que na mboko benzati toza botona ba pasteur a solo les avec Chiro bangefa ba potre tibe banani ba pasteur mikolo wala basi ba dégoûta ba shikata bazomela nyonso bazosala bosoko yo papa tika na obi ma plateau non mamolo bango na vraiment nazolobelo oyo eza ba vérité papa nazobomba te posoko kene yala awa ne yala na ozana prince Kasavubu okote yala na loboko bar moko ezakana ezalaka mulai bo ba pasteur na ba pasteur mutu bamela wana okeli su côté interne matonge ezali ba pasteur na ba pasteur bazana ba omba mela masanga place wana siko yo ngo expliquer nga nike ya benga ki ba pasteur quel ba pasteur ni ya benga pone luki ba pasteur wa pasité o ba vanda ba makala ba vanda ba semba ba vanda ba kelani papa kelani pe kutazala wata abenga papa kelani pona nini ba pasteur nyonso ba papa kelani ba fina papa kelani oui ba fina ye ba sala kuto ndire kazala na mukili on dirait kuta te sango malamu te ba fina ye o ba sonio ba fina papa kelani siko ye fala benga ba grand o ba banda na évangile ngo ya réveil a luka bango te a mona ba aussi ba jip obi na landa ba témoignage na bango mususa pesi que non ndenge za boye na zaki na kiloti moko soki na sukuli yango mwasa boye nga pona kiloti moko mais lelo o ba koma na ba jip ba pambola mana nzela bana na nzambe ba pambola mana escroquerie ya ba prophétie ba pambola mana kotambola na basi ba tukola la basi batu mais lelo o ba conscience ba tuté kende na ba ofelina o mona bana bitike nde basakuna ba passer boni bana mbongo kende na hôpital batu nso bakangami na hôpital biso to okebimisa batu na hôpital kuna akangami likola $20 oui ngana sana awa na yebi ngati na ndo bimisa batu nana yebi na fondation Francine Lukubika nana yebi ngati na kendaka kuna ko bimisa batu na mama ye mona yebi ngati o mona mutakangami na mama ye mo likola $10
mutakangami mwasa sabotaki mwana kokisi 2 ans na kati hôpital mais akangami kuna likola 80 000 bo yebisanga ibango nyonso tu wana ba pasteur mbongo basimbaka bazoganga kampani bakila osunga bato wana te bato mosusu bana bakona mbongo te basala bango te mosusu basambela na bango te bango nde bazondima ko soutenir bana bitike bango ndi mbolinga basala makamso e bongo bango ngasi na moni pasteur moko apa mukuna mona mukuna mona ka nani o frère na biso ya mandefo nani Mike Kalambai mais ba oba tikali to mona ka ba wera bakenda ka ba nani ba fali pupa bongo okay bongo siko bango bazaki na mapapa nzamba alatisi bango sapato bazaki na bintseko nzamba alongoli bango na bintseko akonisi bango bato sikoyo mpo nani bakosalisa baoyo baolela pasi te apo boloba nini oyo bakendeke pa président babondela mpo na président azalaki boni boye kona ye président ngo azoraisonne te. Voilà, très bien. Mama Tete, tout ça, non, tout beta masolo. Mais lelo, masolo, ou tu kofongola, meminga sous musika. Quand on zolo ba mamba passer, le to komo mona motili et na kati église et na motili. Désordre côté mbutu côté na ba pasteur. Na ebité oju koloba nini. Papa, nana côté mbutu. Na kati église en kolongala comment benga au réveil sommeil réveil sommeil biso bana nzambe oto kumsaki biso réveil mbunda tongo to kalezaki kilt matinal oya uti bona bible nazoya opa uti bobosali croise mais ndenge ni omona poto nde bazara bo pesa bambota msika ndenge nini po awelela oketeya o azowelela zokendo koyoka mateya mais lelo ezala sute mondimi alali na ya lamuki na epetongo etani akipe na ikutu te konde ezabo yo ba mbunde beta suna batongo aw rien ezako ta ba selemba na bakati kuna mais soko zamba côté ba bazalinde to ndo mona ba kilti matinal na 5e mutazo ganga na 5e même na ndaku mumutazo abandi ko sambela a communiquer voisin mususu na nzela bato bazobe ezala kalisusu te pona ni tolali banani balali sibiso ba père wana ozomona bango ne balali sibiso po tellement excès ko sala mabe balembisi bana nzambe bamonisa mitakala bamonisa nini nyoso pa na bango pelengendu na pelengendu poloso désordre na désordre kaka ale bana na nzambe pe basani balembi nde tozo be église uti na école na mukili comme église banani ba commission yango biso to yebi kala tonto ndo ke ngana ndo ke sambe m supa kizamina soko ina jipa mukuse ba mama bazana na porte bazo pesa maputa mais lelo za sauter fiyo ayena jipa mukuse akoti na kati église soko zo lingo otia ina simobe pasteur azoboya po ebini ayena mabonza otika mabonza soko so yo boya kota yebisanga pasteur wana ozo mabonza na ndaku ni ba olia ni po bango bazaka na za temps plein ba pasteur ba niko sala te nga sala kati temps plein bo temps plein ngo na banzoto ya bato fiyo wana soko ina jipa mukuse vandi libanda liboso pasteur akondima te bolongole po ebike ayena offrande akotika yango ozomo siko ba jipa mikuse ezokota na kati église koleka nginzoto omona mwasi munene alati koleka nginzoto atie bote lokola na yebite soka yeko sambela ou bien yeko luka mutu na kati église wana et puis za munene akangi kola nzoto elamba ya ndambu nani atala yo nani mais pasteur azondi mabiloko na pona nini ba momina ye pona nini offrande ketikala sikoyo bato balata maputa na yete so bazana na offrande te azana décor à bien serango azana décor à bien et puis serango aloba yo déjà mona muto ekotanga bible liboso mais alati pantalon ekanga nzoto tala église beba frère okomona na kati ya église sero atelemi koto ba protocole ba onyoso baza bambanda oui baza bambanda oyo soki muta ye po pesa azobude muta oluka place ye moko okuna ba bude poni aboya kotindikela muninga ba protocole ba mo kangela pe ba place atkangeli sermo place to papa mo place to apesa ke déjà mbongo sikonga na olinga na taliso ba protocole bambanda donc père on a tazé l'église on a simba ne ba protocole nyonso omona protocole mombaseka te esika temika kangelo pona ni ao kangela bat ba yete bazo kangela mbanda na ye oya telemi pembeni bo yebsanga siko église ndengwala tozo kende nango place c'est ça songi oyo ezaki na mokili to komo mona ngo na kati église sera ye na ebanda vandi wana kombola église avandi yozoma azozwa makamnyoso bato bo soka betelo lisola mutu yo lobika keno alala kana mutu wana songi na kati église moyi
moyibi muninga lali atelemi akesuba yo tika ko yiba téléphone otika ko yiba ni yebisanga siko église nini ya tata nzambe obino bolinga botalisa biso eutina ba père wana po bazobanga kote ya kimoyibi bazobanga kote ya kindumba bazobanga kote ya escroquerie baote ya kaka bénédiction okokende poto okobala na poto zata na passeport Boniko voilà Boniko ezo sala participer ma en tout cas Mama Tete azo fongola biso suma azo fongola vraiment marambo mais to moni awa to lali to la moki to yoti Denis Lesi na bio botana keka na edingwe basengani komba na stade de Martyrs Denis Lesi na edingwe ABC Denis Lesi atika kotanga kombo ya Fali atika kotanga kombo ya Wera atika kotanga kombo ya Ferre atika kotanga kombo ya Fabregas baza batu na ete baza batu edingwe yepe kuna ba otika te dingwe ese yena komba na stade de Martyrs oyebeza mawa ntango nazoyebi soki epelenge ndo ekoti na kati ya baministère ntango nazoyebi soki epelenge ndo ekoti na kati ya baeglise biloko yango yango tala nayebi te pasteur nakoka obenge te frère Denis Lesi oh frère oui aza frère aza pasteur te quelle nation ye abebisi nation akuti quelle nation oyo lingolo balaka papa boni boyeko oyo osilikisa ngai quelle nation o Denis Lesi azana ngo oyo apesi na kata mokilo obili bosoto ndo yebate tiako polikolama ya télévision toche abeti pelisa mbabula pelisa mbabula nze biloko basakata pelisa mbabula yo pe kuno chauffer prière abeta biloko na bango basakata Denis Lesi ndimela nzambete olanda ki etango auta ekoloba siko abongoli ne motema bato balimbisa ye do biloko nyonso Denis Lesi sala ki bato abongola ki ne motema te ah frère mais biloko musu foto kanisa ngo soka ke bundane dingo ngana omona dingo ala musa ete Denis Lesi kenene 2021 Denis Lesi ayo kanati pona omona ndeli wezola Denis Lesi okoma na niveau ti ekoloba keno yo okende kobunda na muto akotsa bato na baseke yo okende kobunda ya okoke dingwe ata na bonzambe na sa dingwe nom de Jésus ye bonzambe ni yazarango azana bonzambe te Denis Lesi azozwa bashikata azozwa diamba alongoli bambuma te alingi yango esika moko abendi ningisi mutu na ye apres aleki na télévision alobi non biso tosi toyeba nzondo esila biso si toyeba ke Denis Lesi asila na mboloko wana azata na bato 40 te na église na ye siko bapaster oyo abimisa ote ya bango nini eloko liboso azana na kati ya confession na bango ya NRC papa na nga aza 3e wana avec Chiro anani effectivement atambola makolo pasteur Leandre atambola makolo ngefa po asala musala na yaza la Mercedes kende aza docteur yangwana zala mutuka tokena leader atambola makolo na yebi bango nyonso tu bo yebi sanga pasteur Denis Lesi pesa boni ona kendeki nazoki mo enveloppe na kabola batunanga papa na nganga na mona kaini église na musala zo sa mtezo simba ye pasteur Denis Lesi aza escroc pasteur Denis Lesi amuyibi nde batombola kai ba memaka biso toyebi ki moyibi na ye ndenga yeba ko zo ba signature bato yeza sumuta ko ba RDC ndenga yaki utaki kuna ifala zonga la makambo nzambe ndenga lobaki obeta stade ngana zela kyango so akola musabat bakufa soki ezaka bato normal mu ko za projet le côté akola musabat bakufa ba uta bandundu ba ye po ba kota na to mona ke bato mais baza batu te ezana ba ko papa pasteur Denis Lesi tika diamba zomela a raisonner na ko bongselongi na eponga l'église ne na oyate atende baloba boke filmer na okete pondenga zo sala wana azo pesa malamu te au contraire soko ta trouble à côté li fali lelo nkolo fali akopesa bien te afingi fali boyebisa ngai ye fala zo fali fala zo wera azo héritier azo faire akota ba on a kati l'église église ne comme on arche de Noé oui bakota kanyoso faut bokota po boke kutana Jésus Christ voilà mais yebisanga sikoyo bato na ifala zo bango kota bango kuna au contraire akomo bebisa mitema na bango po bakabela bana na nzambe te nzoka bazana bambongo na maboko zo senga biso to liango siko biso to lia mbongo wana ndenge po wera okyo ya bamuli mama tete se mo église na ye asombelinga bakiti na bana kozwa te poza muta masumu na yebisa za muta masumu nzambe abika asala mukiponi ya bomiete mba mwatika mais tike po makambu musuba pasteur bazo sa te wera zo sala ngozo bokola bana bitike mais ye Denis Lesi akomo kesimba ba wera beza na banzo ine ya lo beza ba nyoka na eza biloko a côté na bango oui eza biloko ba sakata ba nyoka eza biloko ba sakata pasteur Denis Lesi musala nsambete en tout cas so continuer bobo yo kaka pasteur Denis Lesi la lia la mukite oui nzamba ko suki saye
nzamba ko succès poza lo kwa zo sambwisa kombo ya nzambe a escroquer basi ya batu banzoto a escroquer bana batu a escroquer tina ba président de la république siko ya dinga kota su côté ni non batu bazo pesa ye chance yango moni azoloba mais so batu ba pesa ye chance ta koloba te ngapo na ngaba oke bundane dingwe na oloba na dingwe kanga ndebo okende pape dingwe azonga te agane dingwe a total abi mwana nzamba eshwara quel mwana nzambe yeza mwana nzambe yeza mwana na nzambe a papa bobanga nzambe ko la nation quelle nation na tunio quelle nation quelle nation yeza ba yamboka na biso na nini na mboka na biso buzoba ba publiera mutakala te yekuta abi mutakala ba publiera za ta bien komi ko bande akomi koba kasese bilo na yebisa oh papa talobi muta oloba ebolanda maloba na ye akesimba kisa koba po abomba na tala nzambe basakana kana ite oko sala 99 jours eza ya yo mais baka po sala 100 nzamba otelema papa Denis nzamba ko dégrader na mboka oyo nzamba ko kitse ba peta bon nzambe omoni manto na yo wana lata to jina na lata batumbango oui batumbango po aopesa batelo côté azo communiquer batelo côté au contraire azo le kaka na trouble bon selongiko ye ndimela kinzambe na nzela ndeko na ye atala ki ndeko na obenda bambongo ye pe fois kota kuna mais lelo azo sambusa famille na ye azo sambusa papa Roger Lesi na Rose Lesi azo sambusa bango papa Denis Lesi bongo la motema ke bakanda nzambe ke ya likolo na yo bambuma oyo zomela pesa batu balongola bambuma na tikala na matiti po ba matiti nzambe mutasala tikala na matiti okende mabe o escroquer ba nzambe o escroquer ba nzoto basa baninga na Londres kenda sute oyebiango ah oui akenda sute pola la na basimbale okoto biso zo ba information nyos na Londres aza mabe muto zotamula mabe tango zocha loboko papa azo peso semence oyaza nango batu nyonso papa Denis sa tia maboko baluka ba pasteur musu babondela pona bango nga chance na bima pasteur pas n'était pas jamais ah oui soka ça peut moi ça bimi ça pasteur donc ça les capé moi si wana po ya kana nzotobo voilà donc on m'a été comme vraiment na sous émission dernière question pour te clôturer mission na biso pasteur Denis Lesikaka alobi que Fally Ipupa a régné 20 ans likolo ya faire kasi ya comme nzambe te ya comme nzambe o ya yebi vie ya Fally poto boko loba soto lobi ba Fally bana bambongo na bango nga na belaka ba okanga na prison na kufati lelo oya lokota Fally Ipupa na ye na kisinjora bande moko akomi Sankara ya Fally Ipupa oui na Sankara de kuta leki même na valeur eloko ya Sankara de kuta yebi keza métier na ye yango na sala pe yango bongisa vie na nzamba pambola esika zali kisinjora pa yebi yango na musala na ye nzamba mais yesu ko komi ko copier bango avant kota kuna il fallait tuna kisinjora na lobela ndenge nini avant kota kuna tuna Sankara de kuta na lobela ndenge nini mais ye kamba moko akoti au moins tango akoti comme sopa akeno lobake no Fally Ipupa régné 20 ans total génération na 20 ans na Fally Ipupa telemi bongo siko bano babeta manzanza na simanda ko bazape na posa ba bimado ba bimate po Fally Ipupa vandiwana non eloko na eloko za na époque nango to mona ke époque Moïse to mona époque Josué to mona époque Caleb donc époque nzamba zalaki ko pambola sikoyo ye banda telemi ba wera baleka kiti avant balek ba wera bazai ko baleka bazai ko ba luambo makedi bazai kiti voilà ozomo eze époque nzamba tombola ba sikoyo ya juif ali appliquer wana pa donc mutako yes ma Fally azate ce qui mutayes ma Fally azate ce que Fally abeti musique oui Fally simana ifo batu babima pour le que Fally asali nini aye wa azalaki wana à l'équipe ou raso à l'équipe ba ka moitié to mona ba faire ba déplique bandani ba jibe mpia na so ba longwe to mona ba zaza ebele awa mais siko ce qui Fally azolongwa te siko Fally azobota banani neti biso na bonzambe shiro aboti biso toza 24 pasteur bo yebisa ngai yesikoyo Fally aboti nani po atelemisa yo montel ka apese misala mabe atelemisa sika moko aboti mwana te asali eloko te atelemika sika mo non 20 ans na pesi ya zanzambe te oui ya zanzambe te et puis yena faire ba camarade ya za papa faire ya zozongoni denesa mutalelo tango denesa bandiko te ya faire azana mwa mutobeta bale na balabala yo zozongondeni
faire aza moi mke obeta na obale na balabala mais Denis le sininga zana bandi déjà chama ibo zong sabo siko ye na kati ya vie ya faire na hérité a ok ça ali kuna a jor bambongo na bango te babwaka na banzembo te lelo balukeli bango po fali po papesi ye akomi 140 kuta pardon comme on ezokota nga yilimbisa akomi ne ye na moni de papa de Selinga bando beta musique oui oui alinga bando tika côté ya amoni ko porter simba susu te na mboloko bato ba diminuer siko susi na ekomi abeta ne moi musique na bato na ma aolinga dita distribution zoko sabiso mais to mona ki Neima awa Jacques ayemba na manda chante bayemba eleka nango bien po babenga ye ayembe sila est-ce que to binisi nango ba problème jamais mais ya ye modèle ya zo kendela on dirait type pastoral katina ezate ezate papa Denis le simbula ya nzambe ke beta likolo na yo keba mabanga moto ke kwela yo okolala okolamuka te po yo zo pesa nga kanda nazana poso yebanga te yo pe na posa na yebote po na yeba yo kaka na mona koma kamna yo ozanoka fakwa longola bambuma. Voilà, merci beaucoup. Tu as commis vraiment la suite émission na biso. Maman Tété, bat balanda ki oza mosali na nzambe. Na bato balandi yo na habité. Ba remerciement sur ezali au petit numéro de téléphone to clore na biso. Merci beaucoup papa na nzamba pambola yo. Merci beaucoup. Merci pe na balandi so bolandi mais ezo sala pasi. Ezo sala pasi eze sengote tant to lo baboye bomona mama Teta zo beze sengote libota nzambe babungi église et bana sute to comme lokato comme na bikuku ndenga nazo benga mais église tikalika pata nzambe moko donc eza pasi en tout cas nzambe apambola kolo chaîne maman Rosette que Dieu te bénisse au permettre ki chaîne na yo et ya kolukanga nzamba lo la pambola yo na moni fondation Francis Lukubika bozebele prophète Monzobe pasteur Rick bozebele en tout cas nzambe abate la bino to continuer musala na moni susu Francis Lukubika on a benga yaya na belaka nzamba pambola yo évêque Shirokinwani na lingi bino nyoso to mingi mokili mobimba obolinginga ngape na lingi bino mama Tete aotika kolobate aoloba karati nko yeso ya numéro de téléphone obeti code mboka obeti 85 069 38 04 code mboka 85 069 38 04 na WhatsApp Amazawana sokokoti okutananga en tout cas nzamba pambola. Voilà, merci beaucoup. C'était là Maman Tété Wazali Motona Nzambe o batebela mosali na nzambe asala mosali kitoko tuka bato nyoso balandi biso place to beti bino mabaku tuka bolimbisa eza munoko ebeta kapé mabaku là directement je dis merci beaucoup à maman Rosette à la fleur d'amour pourquoi pas le tout puissant Mokonza Mboka champion wadol depuis La Rochelle. Merci beaucoup à Drisha Motomètre Bebazibé Bacha Fomona yango mon vieux Vaski depuis les États-Unis j'étais sali mbuta mwini bakoko ya lunda à partir des États-Unis vena sentir yona mona côté langa na WhatsApp na nenga système et au salanga bien mbuta mweni bakoko ya lunda. Merci beaucoup à Sandra Wangata maman na Petit Blonde Junior et Broly des match pourquoi pas mon président Bruno Lubika Mbonga propre 3L magique le tisse long et le fatienda il y a Rosa la talent mais c'est négligent. Merci beaucoup. Na Belle-Fille tout à la reine de Grenoble à Moussenza Zate Dadi Moma à la Pessibino Bambote pourquoi pas na musée na ma caméra na Elvis Bazaki on a pour réaliser émission ya kitoko. Merci beaucoup na Dali Ibula maman Mokonzi pourquoi pas Julia Florida mon père papa Ochelanga Loboko tango midi pourquoi l'évêque Shirokinwani Luka Magambo mona bimangu donc nena lobaka souvent to monani soki nzambe azongi na play monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepa sika ya tobina Congo température eye na mopepa sika ya tobina Congo température